bandeko balandi ya toli katina lisolo mbote na biso banso bipai biso to kutami ezali susu wabino mama Marguerite Yombo na emission na bino ya toli katina lisolo naboye nazali ngai mokote nazali ko profiter na occasion pona ko pesa merci pe koloba ete ya solo ekomaki pe eyokani bozalaki ya mingi pona ko réclamer bongo couple pastoral ya patriarche Alexandre Bukasa na mama Pauline Bukasa boyebaki na ko benga bandeko babengi ebele bandeko batindi ba message ebele ba telefone na biso eza ya ko craquer na boye bosenga ki ete toyeba na ko zongisa bango lisusu po ete basungaki penza vraiment bosenga na bino eyokami toyebaki to pe toyebi bongo na ko zongisela bino bango lisusu na boye batozali na bango awa elongo na ngai nako banda na papa na loboko na ngai ya mobali tozali bongo na patriarche Alexandre Bukasa papa toyambi lisusu boye malamu na tolika tina lisolo amen merci toyambi yango tozali bongo na mama Pauline Bukasa mama merci mingi pona kozonga lisusu amen bana balelaki basengaki mingi ba papa ba mama pe bilenge ya bwanya bazalaki ebele ya kosenga ete vraiment toyeba na kozongisa lisusu couple pastoral ya patriarche Alexandre Bukasa na mama Pauline po ete bango babeki na kosunga na koprofite na koyebisa biso ete papa na mama bazali bongo na plateforme oyo ebengami na kombo ya clinique du mariage nazali kobandela papa na mama epai boye bazali na plateforme oyo ebengami na kombo ya clinique du mariage bipai oyo bango bayebaka penza na kosunga bandeko babalani na boye papa na mama bazali na 35 ans ya mariage betaka yo moko 35 ans ya yo kutozaka na 3e année osolo ba oli bala wana lembi na ngai ozaka na 5 ans ozaka na 10 ans kaka ozolela mais bafandi awe pa boye 35 ans ya mariage ya mbule elongo moye elongo butu elongo na kati na pasi na kati na bisengo na koleko yozo mona wana bayebi na kolonga yango soki bango balongi pona nini yote yango tina ya plateforme oyo clinique du mariage ezali pona kosunga yo ete na ngolo na nzambe yo po koma bipai bango bakomi po bipai yo zali bazalaka pe wana bazali ba extraterrestre te bazali ba humain kaka lokola ngai na yo tala tina ya clinique du mariage ezali pona kosunga papa moko na libala to pe na libota na ye kosunga mama moko kosunga pe bilenge o balingi bakota na mariage po ete tango bango bakota koko sezala te bakota déjà bazali na bagage bazali déjà bien formé na boye papa soko koye kosunga biso numéro ya telefone pona bandeko soki balingi basungama ezali nini s'il vous plaît. Merci beaucoup maman. Numéro nabiso ezali 074 38 78 49 11. La bandeli 074 38 78 49 11. Ça va pas maman. Amen. Merci papa. En tout cas, numéro yango wana yo mutoza na kokoso na libala yo mtozo lela yo mtozo oyebis nini susu te osala yo mutolingi obima na libala yo mutolingi oboma libala yo mutokomi na point oyo olingo misala mabe komisala mabe te solution ezali lokola bango baza banzete te eke baza batu lokola yo ozali pe capable ya ko surmonter ya kolonga pe ya kobika bomengo to pe bonheur oyo ebombami na kati na libala numero ya wana obengi po basunga yo tozongi lisusu epai boye na toli kati na lisolo epai tosunga makana nzela ya lisolo na boye tokoyeba na kobeta lisolo ebongo elongo papa na mama bakoyeba na kosunga biso na ba conseil to pe toli sans plus tarder to banda lisolo na biso ya lelo na lisolo na biso ya lelo ezali boye ezalaki bongo na mama pasteur to pe mwasi ya pasteur moko na boye ye azalaki na ndeko mama moko na kati ya église
oyo azalaki lokola camarade na ye. Toloba ete mama oyo azali moko ya ba mama na kati na Lingomba, kasi azalaka mingi pene ya maa pasteur na ye, pe asololaka na ye mingi. Na boye, mama oyo muninga ya maa pasteur, azali kobetela ye masolo ya lolenge boye. Akobetela ye lolenge nini bazalaka ye na papa na nkuku. Akobetela ye lolenge nini babandaka na parvi, ndenge nini bakotaka na lie saint, petit kokoma na lie très saint. Na boye babala ni bozali ko yoka ngai, bozali ko comprendre ngai. Mama oyo azalaki kopesa ba detail nyonso ya bomoko ya ye na papa, lolenge babandelaka na bisika bakendaka kokomela na kosukela na jardin d'Eden. Na boye ye azalaki kobetela yango mama pasteur na ye. Bandeko bangai esuki wana te. Mama pasteur pe tango azwi alobinga na kotonga muninga te. Na komema makamanda kuna ye pa muninga mwasi te. Kasi na kobetela pe molonga nyo ya ngai. Tala bipai mama pasteur azalaki pe kobetela papa pasteur masolo oyo. Oh, bandeko na ngai ezwaka mutu. Ezwaka nyama te. Mukolo mususu kozwa couple ya mama oyo azalaki kobetela mama pasteur masolo ya ndako na ye. Na boye na papa to pe molonga ni na ye bayebaki na kokamatana na situation moko. Vraiment mobali na ye azalaki ya kosilika baswani tango baswani bakomi na point que vraiment mabeli ngai okoma. Na se akanda wana mobali abimi alobi na mwasi yozela lelo tango na kozonga le libalo eza susu te alobi nyonso akokai koloba abimi na se akanda akei. Na boye tango mama oyo atikali alobi oyo yindeli nga boye na kati ya libala lelo na benga nani na sani na alobi tika na benga pasteur na ngai na yebisa ye abondela ta kimia ezongela biso. Pasteur abondela bongo kimia na nkolo yeba na ko zingela susu libala na ngai. Na boye tango mama oyo ayebaki na kobenga ndeko pasteur oyo, mama azaki vraiment na elikia. Azaki vraiment na foi pe na kondima ete soki pasteur na ye atie bango na mabondeli kimie kozonga. Tala bipai ya yebaki na kobenga papa pasteur tope mokambi na ye ya losambo. Bandeko bangai tango ndeko na biso pasteur ayokaki lisolo nyonso mama abeti ndenge baswanaki na papa tope ndenge kokoso ekotela bango na libala. Tango asilisi na boye mama komai kozela solution ko uta epa ya mokambi tope pasteur na ye. Bolanda bongo réponse ya papa pasteur tope mokambi na ye. Papa na biso pasteur ayebaki na koloba na mama oyo boye. Alobi na ye abimi ye joba na mobali no wana. Ake no koloba no bongo. Yo za mwasi kitoko ti. Yo nde mwasi. Alobi no nini? Ya alobi nanga kutu ayebite nini tindaki abala ngai. On dirait soki zele kote ngena misu soki ni. Ake no koloba no bongo me yaza aveugle yazo mona te. Ngana mona kayo. Na mona ko mikolo nyonso. D'ailleurs ndenga kei wana bengela embila. Ba bengane libela. Tango azozonga lokola lobi na yo zela tango na kozonga awa. Tango azozonga yo kamata deja ba valise na ye bwaka na libanda bilamba na ye bwaka na libanda ya kuta ngo deja na porte. Po tango azokoma deja yo bengi mbila donc bakatela ye ke ya koko koma lisusu place yo zate. Menga na lulaka yo mama, yo de mwasi, ngana sala ba geste me yo ndo mona kangate. O ezali nzambe nde mutu asali. Omoni kokoso wana nzambe na ngai nde mutu a répondre na prière na nga ete nyangala kata wana abima na ndako wana kende bongo ngana ya kosunga. Bongo ngana ya mama. Na zongi so na kiti no ya bomwasi. Na zongi so na trone no mama. Yo za reine. Yo za mwasi ba traité yo na lolenge boete. Maloba ya sukali. Tope ya Mungu abandeko na yebite na bengango. Ko uta epa ya mukambi na biso tope pasteur na biso oyo. Alors, epesi kokoso na communauté lelo. Epesi kokoso na mabota lelo. Na bapase ya lolenge boye. Epesi kokoso bipai biso na bamboka na biso lelo. Yango kolande na lisolo ya mama na biso oyo. Toko solola. Pe bako sunga biso toko sungama. Na boye na kobanda na Mapoline. Mama na bandi na yo. Yebisa biso nano. Conseil nino koi kopesa. Po tozana ba acteur misatu na lisolo oyo. Tope 4 na bakisa. Tozana mama oyo azaki na libala na ye.
tozana mama pasteur oyo azali ko betela bongo tozana pasteur bongo soki na ye ko zongisa mobali ya mama na lokola 4e ba main acteur baza misato to bandana na mama oyo conseil nino ko pesa na ba mama oyo bazalaka ete makambo ezali censé etikala ya ko bombama oyo babimisaka oyo bakobeta na masolo ko banda na salon na couloir na cuisine te na bisika bileki likolo mama okopesa ba mama wana conseil ndenge nini natondi bino napesi bino mbote pe na remercier bino lisusu na kokutana na bino na mokolo na lelo lisusu mama Magi merci toyebi ke masolo oyo ezosunga mutu moko quelque part bon lisolo ya lelo na yo soki na landeli yango bien namoni ke mama oyo na mama pasteur bazalaki baninga kasi na boyebi ndenge tosito umeli mwa muke na ministère na expérience namoni ke mbebe kotelaki na kiboninga wana mama pasteur akozala moninga amondi na kati etonga te mbebe kokota mama pasteur azo traiter bana nyonso ndenge moko mama pasteur akopona masolo nini akosolola na mama moko na kati ya etonga soki mama oyo abimisi ba masolo ya intimité na ye na papa tolingi koyeba papa oyo azalaki pe moko na kati ya ba membre na kati etonga boye penza mama boye penda ye penda za mwana na kati na litonga penda ezala azaki kati mwana na kati etonga ezala azaki muntu na libanda me mwasi muntu azaki koya mwasi azaki na droite ya kobimisa ba secret ne nyonso ndenge bakotaka pe babimaka epai ya mama pasteur ata epa mwasi mosusu masolo oyo ndewo tozoloba ke il faut discrétion ezala ya moto ya moninga no ya liboso eza mobali na yo makambo wana ifale abeta kaka na mobali na ye esukeli na bango mibale de conseil yonga na kokopesa nanu na mama oyo amikotiseli mbeba ya mboto continue nazongisi maloba epai na yo mama merci mingi ya motu ya penza mama lobi masolo ya kati tope masolo ya chambre tozali na droite ya kobetela yango mutu mususu soki mobali na yo te mama lobi eza na mama pasteur tope na mama mususu na libanda ezali penza malamu te kokende kobeta masolo oyo ezali ya ndako kati vraiment ezali ya motuya yo muto yokaki te miyokela lelo yo muto zali orphelin to orpheline mama abenda ona matoi te ayebisa yo te miyokela lelo yo pe mutu okolai na baboti kasi chance to pe opportunité kozwama ya koyebiso likambo na lokola boye ozwi te yokela awa yekolela awa lelo kouta epai na mama Pauline Bukasa mama bongo siko nazongi supa na yo bongo sikoyo mama pasteur petolo banana bon muninga betelaki yo antangi biso na biso basi ke muninga mwasi bongo siko makambo ye kenai kokoma pa ya mukonzi na ye ndenge nini mama lo banana pe ya liboso mama na koyebisa yo ke mwasi na mobali bakomaka mutu moko ata ye mwasi wana soki mama pasteur abetelaka totia le contraire abetelaka masolo nyonso ya pasteur mwasi wana akokobombela bandeko mosusu me akobombela mobali na ye te ndenge moko ke mama wana abetelaki mama pasteur est-ce que abetelaki ye po asunga ye ou bien ezalaki masolo habituel bazobetana ou bien toyebi te soki ye abetelaki ye po basungana po asunga ye peut-être kokota na kobima na bango ezalaki na lolenge ya mabe azoluka lisungi na mama pasteur mama pasteur esika ye asukeli na conseil akende pe koluka na source ya mama pasteur eza pasteur nakokai kokondane au fond mama pasteur soki akende kobetela masolo oyo na bandimi mosusu na moto ya libanda ou bien ba pasteur mosusu mais soki amemelaki pasteur pasteur nde mutu leader ya église wana be ya communauté chrétienne wana ce qui veut dire liloba ya suka ezala na nzela conseil ezala na nzela délivrance ezala na nzela kosunga mabota ezoya epai ya pasteur mama pasteur akolanda makambo nyonso bana bakoyebise po tozo considérer mama wana ki aza mwana na kati etonga bien sûr amemeli ye lisolo wana peut-être ezaka habituel bazobeta ou bien ezaki lisolo azo expliquer ndenge salamaka mama pasteur akendeke papa pasteur ona koluka
boanya nini ya gozonga nango pesa ndeko conseil ou bien a expliquer pasteur que tala couple oyo façon bazo évoluer bakoza bazo salela ba acte na ba on ndenge amabe po biso nyonso to yebina kati ya Bible ezaka na situation misusu epekisami na nzela biso bana na Nzambe. Alors mama pasteur pona ngai nazo condamner yo fonte po amemeli mutu alibanda te amemeli papa na bango na kati ya ndako oyo aza pasteur. Ok. Merci, Ming Maman. Alors, si je comprends bien, Maman Olobiboy, si je comprends bien, ce qui, moi, na tope Maman, azali na likambo, et komi likambo ya kati, et kozala malamu a s'approcher na Maman Pasteur na ye, azali muninga mwasi lokola ye, que tant mususu ako eko pesa moi kilo tope koko so ke ye moko akende komona pasteur. Alors ce qui to landi procédure wana to ko loba ete ko memela mama pasteur ezaki mabete mama pasteur pe ko memela pasteur ezaki mabete boy. Boy mama. D'accord. Vraiment to landi malamu. Alors lokolo so ke ezali bongo donc mbeba ezali nde kasi boye pa ya papa pasteur oyo babe azali ko memela masolo boyete. Boye mama ngana comprendre que papa pasteur asaki na eloko na kati na ye. Okay. Eloko ezaki na kati na ye eye ko bima. Lera yoki masolo wana abandi ko envier mwasi. Okay. Po tokoko loba lisolo yo ba pasteur toko benga ba bazaneti ba gynécologue. Okay. Soki yo yoki masolo mwana no ya mwasi bien mwana no ya mobali ekoko tindo na ba acte ya mabete. Soki etindio na acte wana, ce qui veut dire eza partir à lisolo wana te. Eza partir à lisolo wana te eza eloko ezaki déjà papa pasteur a signalé bien que oyebite ke ngana lula kayo. Ce qui veut dire na kati na ye komona ndeko mwasi extérieurement azaki ko cha miso epai na ye toloba na kati na ye azaki na likambo. Nazongisi malobe epai na yo mama. Ya motuya. Papa pasteur nde azalaki na likambo kati na ye tope likanisi ya mabe. Azali ko représenter bango. Patriarche Alexandre Bukasa tope na lolenge mususu na benga ye pasteur azali ndeko na bango ba pasteur aso afongolela biso ayebisa biso likambo yo ezali lokola boni papa tozongi toye mboka yo. Alors acte lokola boye mundimi akimeli epai na yo pasteur tope pasteur oyo tozali ko beta lisolo koloba ete kuna nde na kozwa solution po kimezonga na libala na ngai maloba ya pasteur oyo ba conseil oyo yazo pesa tope acte oyo ya sali olobi nini. Merci mingi mama Magi pona opportunité oyo opesi biso lisusu kozala na plateau na yo privilège ça biso papa ote tosungana et tosunga mabota ya bana na Nzambe na mokili mobimba obaza branché na tango oyo mama likambo oyo eza likambo monene parce que eza likambo ezouta na moto abalabala te eza na moto likambo ezosalema na moto oyo aza censé kobatela boye moto aza censé kosunga ba oyo baza na kati ya mikakatano loba papa loba mais na temps oyo musungi ye moko akomi besoin na lisungi eza pasi na temps oyo mutu abukani mais azolinga kokende kosunga ba oyo babukani ye pe mobukani eza pasi. Alors kozala pasteur ezali slogan te kozala pasteur ezali te ke batu bayeba bamona ke ozofongola biblia ozoteya ki pasteur ezaka koteya te papa eza nini kasi ki pasteur ezali musala munene ezali mutu oyo aza kozwa responsabilité ya vie ya moninga mususu na maboko na ye azotambola eza lokola mutu oyo amemi liki aza na liki na loboko na ye azotambola na bokebi nyonso parce que soki liki ekweye pasuki moyen ko reconstituer yango eza lisusu te. Alors ezosenga mutu oyo abengami pasteur
na tango oyo ayoki ke babengi ye ayeba mpe ke nani moto abengi ye. Okay. Na oyo abengi ye ayebisaki ye nini, ayokaki nini ere babengaki ye, amonaki nini ere babengi ye, ke ase retrouve kaka boye akomi na champ ya mission, sikoyo abandi ko exercer mission na ye comme pasteur, mais amonaki eloko te, ayokaki eloko te, ayebi mpe mutu oyo mpe abengi ye te. Aloba oyo base retrouvaka na kati ya nzela wana ezaka pasi mpona bango. Tango likambo ezoya ayebi te. Ya mibale esengeli mutu wana abukana. C'est-à-dire mutu wana il faut abukana. Abukana. Donc mutu na ye ekufa. Ya pasteur to ya pasteur, ya pasteur. Mutu oyo abengaka za Nzambe. Oui. Mais soki abengi yo apesi yo mosala ke oza pasteur, il faut obukana. Okay. Il faut bomutu na yo ekufa. Mosuni na yo ekufa. Boyebi na yo ya classe ekundama. Omitika yo moko okambama na oyo abengi yo. C'est-à-dire Nzambe. Nzambe. Na instruction azopesa yo yo landaka yango. Parce que soki yo komi kolanda oya yo ndeko na tango likambo ekoya eza pasi. Papa pasteur ndenge mama oti koloba mbuma esi ebotamaki deja na katikati na ye. Na mbuma wana na miso bomutu yo komona ngo te. Kasi na ba geste pe na ba acte ndeko yebeki mbuma esi ebotami deja. Po soki kobuka na ona solo bezani bilule lula il faut ekufa. Okay. Koloba loba kotonga oyoki ozokanga te mama musala oyo bapesi biso ki pasteur eza na déontologie nango. Tobenga kango déontologie pastorale. Amen. Toza lokola ba minganga. Tozo garder ba secret ya batu. Donc pasteur akoko bimisa secret ya mutu. Eza na batu ebele aye biso likambo, mais likambo azo loba eza likambo pe normal. Mais ye moko aboyi likambo wana eyebana. Okay. Okoloba ngo te sans que ye apesa permission na ye. Loba kaka Nzambe ye moko abimisa ngo na poisa. Ndenge tozaka tozobondela mpona batu omoni molimo mabe a se manifester abandi koloba makambo oyo mutu asalaka ou bien asala. Wana eza nzela mosusu. Mais na tango oyo fongola munoko na yo moko. Parce que olingi ozwa eloko moko boye obandi kopwata obandi kobimisa oyo ezaki secret ogarde déontologie te. Parce que na ki pasteur toza ba grand dépositaire ya ba secret ya ba. Bien que na yo kaka ke non ba pasteur balobaka boye eza na ba oyo pe balobaka eza na ba oyo ba respectaka. Parce que soki biso batsali na Nzambe to bimisaka ba secret nyonso ya batu mbele mokili pe se kufa. Siko mbeba ezokota na makambo yango na moment oyo mutu azo respecter ba norme wana te. Abimi libanda déontologie wana sikoyo abandi koloba zo ebebisi crédibilité na réputation nyonso. Alors eza eloko ya motuya eza na biloko ebele tokoyi kolobela kokota na kati na mozindo pona nini ekomaka na niveau wana mais toza na nzela télévision tango ezali penza motuya tokoyi ko monopoliser parole te nazo nisho malo. Merci papa, vraiment bazo signaler biso ke minute na biso etikali moke kasi nako poser yo mituna na lombangu penza. D'abord acte oyo soko koyi ko pesa biso na mukuse ozali ko condamner yango to ozali moko ya ba oyo bazali ko encourager yango te eza acte mabe tokoyi ko encourager yango te parce que omonike na ko poser acte wana et bebisi réputation ya ba oyo kutu ba salaka yango te ba oyo kutu ba yebi kutu te makambo ngo ezalaka mais déjà batu nyonso ya Nzambe bakoti na kati ya saku moko wana vraiment ezali bipai na zala iko kende kutolo bananu ba conséquences
réputation d'abord il y a pasteur oh il y a mon conséquence na ngezali. Mais conséquence nango ezali que d'abord ba pilier oyo esimbaka pasteur azala pasteur eza déjà ya kolungwa. OK. Ozomon parce que na katikati na ye munzambe fandi penzate. A commis déjà bilula lula. Na tango ya zali na bilula lula déjà nzoto na ye et lembi esprit na ye et lembi déjà a commis passoire. Yango no monaki era moni mwasi abimisi déjà oyo ezaki déjà na katikati na ye. Donc pilier wana ya kozala stable pe équilibré na bunzambe pilier wana déjà elongwe. Eza conséquence porte nyonso se fungwami munguna akota na bomo na epe assasié. Yango no moni aluli mwasi wana abimisi lié ba makambo ezaki secret déjà abimisi yango nyonso parce que déjà aza faible. OK. Bunzambe eza déjà eza suscité. Mais papa, balobaka na biso ete nzambe a Dieu ne se répand pas de ses dons. Sikoyo est-ce que ceux qui mutu asali kobo tope ba acte ya lolenge boye est-ce que ezali na conséquence sur esprit na ye spirituellement est-ce que quoi affecté? Bon, eloko na koyi koloba ezali boye omoni nzamba zanzambe soki lobana lobi ke non a se repentaka te na don asapesi mutu eza ya solo yo koyi kobuka yango te okoyi koboya yango te. Pourquoi? Parce que mutu akozala na katikati ya ekobo ya makasi mais era telemi po asalela nzambe nzambe azo se manifester non pas parce que ya za mutu ya ekobo mais parce que nzambe alinga se manifester po asunga mabota basumba batu oyo baye koyoka liloba ya nzambe wana mais etumbu eza epa ya mutu yango Yesu azoloba ke na tango ya suka ezala oye koyebisa nga na délivra nga na prophétisa nga na salaboye. Donc non, je ne vous ai jamais connu vous qui viviez dans l'iniquité. Ozaki na kacha masum nayeba yo kutute. Donc koko ekozala likambo ya kokamwa ya makasi. Donc conséquence ezali que okoki ko perdre bomo ya seko pona esengo ya lelo sans tenir compte ya futur na yo kozala éternité na yo ekozala ndenge ni. Yango pipa na za okende suite ya âme ya ndeko oyo. Ah ok na li fait. Ah d'accord. Wani katamina mukuse. Boko siko na mukilia. Est-ce que zana ba conséquence que ko beta église locale ya nzoto boye. Ba conséquence ezali? Tozomona lelo ba église ezo souffrir. Église ezo souffrir na sens que à cause ya mutumoko à cause ya acte ya mutumoko affectation négative ekangi église nzambe. Bato oyo bakoyi koya po basungama afandi na ndako na ba église na bino wana ba pasteur na bino wana. Pourquoi? Parce que na temps oyo ndenge utakoloba ba pilier oyo ezali kotelemisa moto eza lisusu te. Même le diable akoyi kokota na nzela ya moto oye na katikati église na mona ba pasteur ebele bazaki ba pasteur ya malonga ba pasteur bazo banga nzambe mais obandi komona au fil des temps pasteur a dévié non pas parce qu'alingaki a dévié tout simplement parce que diable a s'introduire na nzela ya mundimi moko boy ye na bonne volonté pour asunga mundimi wana nzokande ezali incarnation mobimba ya Satan omoni ba acte oyo pasteur abandaki kobunda po alongola ngona na bomo ya ndeko wana ba acte wana pasteur abandi kosala yango akwei na kati ya libungi akwei na kati ya mbeba et au fur et à mesure lokola acte wana et au départ amona ikelo na saleki boye na monaki délivrance yaki nzokande za nango délivrance te et donc baza ko introduire yepo ekomeli esukali amoni kindonza ezo réussir ce que na sali boye siko abandi ko poser ba acte one yango ni ba acte one eleki ebele na nzela na biso ya ba délivrance na nzela ya ba prophétie donc koko sekoti et puis ekobo ekoti na makambo nyonso ebele ezo salema za ba conséquences ezo uta na nzela wana.
Papa, est-ce que koki ko affecté pe ba serviteur ba homme de Dieu oyo bazo banga nzambe réputation conséquence sur réputation ya ba o bazo banga nzambe? Et loko na koloba ezali que bien sûr réputation ezobeba mais yomoko garder réputation wana. Parce que Bible ezoloba que réputation eleki malasi ya solo kitoko na motuya. Donc bakutai baloba kasi bakutai yote. Donc oza na couverture ya nzambe ata balobi mais suka na suka nzamba ko justifier muto ya seli likamote. Merci mingi, vraiment to sungami ya motuya. Baloba na bango kasi bakuta yote. Amen. Tika batu baloba na bango mais na miso na nzambe na kati na yo moko tango zali yo moko na katimini oyeba ke na sali yango te nzambe ako justifier yo baloba na bango kasi bakuta yote vraiment wana ko uta epa ya patriarche Alexandre Bukasa vraiment na pesi bino merci bozali susu ya mingi pona kolanda biso lelo tika ete kola na bomoi a pambola bino merci pona nyonso alors to tiki bino na kimia tika ete à la prochaine tokutana lisusu wana ba papa ya bwanya ba mama ya bwanya lisolo muke pa na biso toli tope ba conseil ya mingi epa ina bino pona lelo tosuki awa kolona bomoi a pambola bino merci bye bye. Bye bye.